Salut, bonjour, bonsoir. Balobi, ça dépend. Il y a RO au côté de l'émission. Vraiment, n'a pas suivi de partout où vous êtes. N'ayez pas les choses dans la famille, les bottes mobile, vraiment partout où vous êtes. N'a pas suivi de et puis n'a pas suivi un bon séjour. Et puis à Belleville, candidat patron, n'a pas Zouami. Na Belgique, balobi cérémonie vraiment électrique lelo. En Belgique, ça n'est qu'à 10 jours. Azozonga baldekolanga vraiment nzambe abatela ye nzambe asunga ye kino kozonga ekosala biso vraiment elengi la famille vraiment toye nini bandekolanga toye kaka kopesa bino formation kaka ndenge tomesana vraiment toyeli bino likambo nini likambo ya mama Congo balobi mama Congo vraiment asiliki mabe mama Congo ayeli oyo ezali Caleb ayeli oyo ezali Sonia evoloko o wapa azali camarade ya Xil Pechanga o biso toyebi bandekolanga vraiment ayeli ye mabe bandekolanga yango toyaki vraiment totiela bino boyoka nano mama Congo ndenge lobi likambo yango nini o mama Congo ayeli ba Caleb toyebi te nga na bino tokodécouvrir yango awa ensemble na kotiela bino bolanda soki bolandi après kolanda maloba ya mama Congo ndenge na bino tokoya kosala analyse kaka ndenge tomesana balobi yo o nano koti na chaîne na biso te vraiment yo onano meki biso te to mo okuti na biso pour la première fois la famille na sengo o s'abonner hein abonne-toi cliquez la cloche de notification voilà na tcheli bino vraiment bolanda na nous mama Congo et puis on se retrouve après yo Caleb yo yebi poto yo so sala na poto yo yako kendaka ou yo fandaka na poto bino boyebi poto te bino boza bato bozwa mikanda na bino bopesaka bato basalela yango bino bozongi na kini aletango bato bosala na mikanda na bino boye kokotela yango basediki Caleb boyebi poto te oyebi poto te so ntango yo ozo koexplike yo ozozwa expérience na yo na mwasi na yo oyo aboya yo ozokontamina yango bato nyonso me bino obike bino bato maboke oyo bino nyonso tu te moi luzolo na molati robe na bakala bisusu bobakisami na Sonia ndeti Sonia okesala nini na Kinshasa Sonia na Belgique kuna bwana basosiswa minene obi Sonia oyena na matanga ya Jani na Paris oluka oliambisi donc yo matanga ya Jani ese soka ba video ya biloko kolia est-ce que boke susu na Kinshasa boke sutukela ba gâteau oyo eza na excédent ya sucre ba gâteau oyo basaka na Congo wana oyo bavérifiaka bapezaka bapezaka sucre te oyo sucre eleka vanille eleka levure eleka boke sutukela yango ndenge koreflete mawa komona Sonia azoreflete mawa Sonia akende nde bamesa koketeka ye Sonia akendaka ne Congo azokeluka mobali ndenge mabe te na kodécrypte nanu zigura yo na o mususu wana na muta maboko basi baboya ke pamba comme nena na tuko tanga ngo Caleb na ko ya kodécrypte live na bino boss soki émission o bosala ki wana zikura na Caleb na ko ya kodécrypte masolo o bino bobeti pour totala soki bino boza penda réellement bana poto totala soki bino bo maîtriser poto so bino bo maîtriser poto parce que si na ebisa bino ke masolo a poto e beta makana bato ba fanda kana poto na bato yo penda ke o soki ba ke ko vérifier na musala yo mto sala kakuna e ate ke otika mukanda moko be muto akende leo musala te wanto suki na bino do bo senga biso mbongo contribution te boza miyibi boke pe kuna ba match vu muto akena mawa ya Jani eza ma ya batapoto zo ke beta na Kinshasa. Voilà la famille, j'espère que tout lundi quand la bino mama Congo de quoi il s'agit nini oh mama Congo alobinga la bino tout lundi bandi kolangai tout lundi quand la bino donc mama Congo a beteli biso lisolo ya poto alobi ko betela biso ko yesu ko betela biso lisolo pona ye vraiment a condamné o ezali président Caleb nande ko la biso oyo zigura o basala ki vraiment discussion alors mama Congo alobi bango bayebi masolo a poto te surtout mingi azolo la président Caleb aya na poto mais ayebi ba réalité ya poto te parce que na poto wana ya kendaka na ye
azalaka nde na poto te ayaka nde na poto me azwa mokanda apesaka yango bato basalelaka na nkombo na ye to mpe na mokanda na ye ye akendaka na ye azongaka na ye Kinshasa mpona kosala makambo mosusu na Kinshasa na poto eza kaka poto akendaka azongaka. Donc mama Congo alinga asala biso différence par rapport ya bato bakendaka poto na bato bavandaka na poto. Bato bavandaka na poto bango nde baza mieux placé ya koexplike makambo elekaka na poto. Mais bato bavandaka na poto te bato baza ke aza ne résident na poto mais avandaka na poto te aza juste mingi kokende kozonga asalaka mpe mosala te oyo ayeba misala nini ndeni eleka na bakompani na poto ndeni mosala ezalaka na badifficulté mpo ye azwa mokanda na ye apesa bato ndeni balukaka mosala soki ozangi mosala oluka mosala mosusu ndeni ezalaka alors koma moto abongo akoki koyeba badifficulté ya poto yango mama Congo alobi akoya lisusu pour la deuxième fois oyo aye pour la première fois alobi akoya lisusu pour la deuxième fois mpona koexplike baréalité ya poto donc bango nde baza wana bayebi baréalité ya poto te eza juste kaka bazoloba tika baloba alobi mpe lisusu est ce que soki président Caleb soki akutanaki na likambo moko boye na mwasi na ye est ce que bato nyonso baza kaka censé ya kovivre eloko wana non bandeko na nga poto oyo eza na makambo baréalité ya poto eza ebele ozomona eza na mutu aza na ndenge na ye oyo azokose retrouver na poto donc Caleb abandaki koloba bongo par rapport ya oyo ya vivre na poto Zigora mpe azoloba par rapport au ndenge ya vivaka na poto alors eza na bato ebele mpo bavandi mpe ebele na poto oyo mpe bamonaka poto eza bien bazali eza mpe na bato ebele oyo mpe bamonaka poto eza mabe bazali eza mpe na bato ya poto tellement bakute na makambo ebele na poto badifficulté bachoc alors bakute mpe na basituation oyo lelo ememi jani babengaka ya poto mabe ou bien mpe bakobengaka basi ya poto mabe parce que ye mpe aza na même situation mais eza na bato mosusu mpe oyo bakute na situation wana te baza na bango très bien sans problème babengaka ya poto malamu donc faut tosalaka part de choses eza na motu na motu ndenge nini oyo epesameli ye eza na bato mosusu poto epesameli bango malamu eza mpe na bato mosusu poto epesameli bango mabe qu'on se le dise donc motu na motu aza na ndenge na ye ozomona moto aza na ndenge na ye oyo azozwa makambo moto aza na ndenge na ye oyo kokoma ne na poto badifficulté akute nango to mpe bolamu oyo akutani nango ozomona donc moto aza na réalité na ye yango ere moko totikaka koloba mais eza na bato ebele oyo bazoloba poto eza difficile ndenge président Caleb alobaki yango mama Congo atalisi biso alobi ya koloba poto eza difficile c'est parce que le président Caleb azokende ba Kinshasa azozonga na ye mais bato baza na Kinshasa oyo lelo baozwa eloko te ntango mosusu baza na besoin bakóma na poto wana kaka asala ata mwa mosala eloko nini esalaki tobenga poto yango difficile parce que oui c'est vrai poto eza difficile mbongo poto eza facile te mbongo poto eza facile te maintenant ça dépend ya contexte nini oyo bango balobelaki likambo yango parce que contexte na bango ezalaki juste mingi eza basé na makambo ya mwasi oyo asali mpona jani contexte na bango so totali bien ezalaki basé na makambo ya mwasi ozomona yango na président Caleb alobaki bongo mais eza na bato mosusu mpe bakutana na bango na makambo wana te mpo toloba yango eza mpe na mibali oyo baofere souffrir basi bazali na poto bazali omwasi mpe azolela omwasi mpe azonyokama bazali sikoyo na ka wana sikoyo tokoloba nini na ka wana ozomona pour dire ke baka eza ebele mutu na mutu aza na ka na ye nde toovivre na bapoto yango be mutu na mutu aza na ka na ye mutu ayebi ndeni azomonela eloko na ye mutu mosusu azomona yango bien mutu mosusu mpe azomona yango mabe ndenge elomona alobaka eza na vomi kutu navanda na poto ke navanda na Congo ozomona parce que bavie oyo tokute nango na Congo na poto quand même mosala ezali mais na Congo koza licencié oza soki nani mais mosala eza te ozomona mo avantage ya poto sikoyo quand même mo eloko wana oyo mwa faveur wana tozwa na poto quand même ozosala ata mosala yango eza pasi mais quand même ozosala ozwa mwa quelque chose ata nde tolobaka ke mbongo ya poto soki ozwi yango okosalesela yango badepense au moins ape esili ce n'est que normal
okofuta babili mundela calcula, oui, malgré mundela calcula, mais quand même, ezo sunga biso, tozo vivre, tozo bato totangi na poto te. Toye poto ka bon totangi te. Mais na Congo, na biso na bato batangi. Mais baza misala te. Quand même, tozo ape bato. Bato ebele baza na Kinshasa wana atangi asisi na mboka na ye. Maza musati, mais awa na poto awa, eza rare. Omona muto atangi asisi ba classe na ye azanga musala. Aozala musala ya bien. Siko ba favoriser na biso ba oyo otangi na mboka oyo te, mais quand même okoza pe musala ozo sala oyo eko permettre ofuta ndaku, eko permettre yo olia ozomona, eko permettre osa ba mo ba besoin na mike ozo pata moi 50 mois ni otinda na Congo bande kolanga. Siko esika bongo soki epesa meni biso to komi, pourquoi tokoloba yango mabe? Non, tokoloba mabe te. Ozomona, tokoloba mabe te. Muto peut-être kokoloba ke poto c'est difficile, muto peut-être azaki na kini azaki bien. Alors si mbongo na ye abande ko évoluer très bien. Alors aotala vu abande ko vivre na Kinshasa. Nandenga na poto ba misala parce que na kini ba cop ezali et na batebeli na kini ba vivre na ba cop. Au moins ça pa cop et pese mbongo ki tok mbongo bien. Ozomona, muto bongo azaki na ba cop na bien, azoko tambola. Aussi mbongo ko utiliser mbongo lelo ba utiliser tom mbongo ebele. Lobi ezongi na seulement cop mo be pa mbongo ezongi. Ozomona, muto bongo soka na poto amona ka poto difficile. Amona poto mabe amona ngo difficile. Parce qu'il y a un poto soko salite au liate au wapi. Mais na kini eza na ba cop, na kini eza makambe belebele, mais na kini yango eza na partie mukie o ba se retrouver. Une grande partie o ba zo souffrir. O peut-être bateau ba souffrir wana lelo ton bino bo betela ba li solo poto bongo. Yo peut-être po zo na Kinshasa yango lo ba bongo ke poto et j'ai le côté même muto o de le côté. Tom so zange loko ko lela bana na mutu pa osimba zate. Peut-être soit il y a un pote na yo solo bon que finga yo ozomona. Donc pour dire que mutu na mtaza na kana e mutu na mtaza na ndenge na ye amemela likamu na ye to mutu na mtaza na ndenge ne poto epesela epesa ye ozomona. Mutu na mtaza na façon na ye ya kozala na reconnaissance ya kozala reconnaissant pardon na poto oya yaki. C'est comme ça la vie. Donc tout cas faut qu'on condamner Batou, to condamner ni Caleb ni Pezigura parce que et là comment ba baki mutu na mtalo ba par rapport ndenge azo vivre. Caleb akuté na makamba. Moi si bakabwana moi si na poto. Ozomona. Et ça pe na batu su bakani to komela bango, ce n'est que normal. Na kawana aozala kaka kolobaka ke basi poto baza mabe. Mais ça peut na batu mususu o mibala poto pe ba sa basi poto pe mabe. Moi si wana personne akuté na likamana lo bakaka mibali baza mabe pour dire que c'est vice versa. Et ça mutamto vivre o azo vivre. Donc c'est vraiment difficile la famille. Alors te baka ndenge ni ya kozala, te baka ndenge ni ya kotambola et ça vraiment bien na ndenge to tambola nzambe abatela nzambe sunga biso na likamba ngo même makongo lobi yepe akoya kosala différence ya bata poto o bavandaka na poto pe na vandaka azate ke o pigeon voyageur to pe atika mukanda ne pas mutasela ye. Oui c'est vrai parce que so mutado selo na poto na mukanda na yo moi oyo ba difficulté le kala ba misala wana ezate sko yo oyo kendaka musala te. Ouais, il y a des difficultés, les calamités. Comment directement recruter le bapoto et mabe? Non. Non. Pour le bapoto et mabe, il faut que sala, au kembe, ozo comprendre que oui, en tout cas, ils ont passé. Maintenant, ils ont ça raté. Aux gens qui vendent muke au na Kinshasa, aux gens qui faire na Kinshasa, aux vendent muke na Kinshasa. Oh mon, c'est difficile. Maintenant, tant que ça musala na mukanda na yo, a peso mbongo, bo kabane mbongo. Bokabane mbongo ozomona. Alors il faut tout ça par part des choses bande konanga et ça faciliter leur moteur dans la vie à vivre na poto. Voilà vraiment bande konanga na kika pour nous éclaircir pour loba onga pe na yebi mo muke à travers ma campagne poto topé à travers discussion et salamaki entre Caleb et Nazikura. Vraiment tout tenir bon ba regarder pour mutu na mutu azana expérience ne o avant de na poto mutu mtaza na ba comportement na ye mutu mtaza na makamne pe azo vivre. Voilà la famille vraiment na kika pour nous éclaircir bino vraiment en tout cas bo s'abonner bo liker la vidéo na biso soko bo sepeli nango so peut to ma bebo limbisa biso tozaka bande ko na bino. Quant à moi vraiment je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.